olobi ke sila yebela azala mayele tozomona kwa baoya koyiba ye makolo mura sila bayiba ye makolo depuis libumu wa mama abima depuis libumu wa mama ana makolo te na écriture et puis abima na école ya président Elombe ana makolo te parce que soki ngaye tant que nanu ye ayekolaki kokoma gaga ta 25 minutes te alinga longwa na école simba te papa pe Elombe te na mayele non na bagage intellectuel Sylvie aleki si la banda leloti longwa awa mbanda kana kidiaba banda kishasa ti mbanda kana kidiaba aleki na osila ménopause sa mobali epesaka colère tala mutu lokola ma Teresia tala mutu lokola ya Gabi ménopause sa mobali malgré ya Gabi azo kata âge na baby elle azo yebisa biso so comme na ba période ayo kaka kanda kutu ménopause ya mbamba lokuta luvunu ya Gabi yo do so kota kalo distinga na ménopause na lobaki yango anga bisila zo se milliers comment batu bakoya boba ko talisa o badiri ya président Gesho qu'il faut s'il a reconnaître ba valeur na ye ya et bon ata na privé na TV bo il faut sengue pardon ce que président Gesho aloba bongo après tout le monde a souhaité si la joyeux anniversaire c'est que si la reconnaîtra comme ma ben na ye boza bandeko nanga so bino boza kana te fa pona kwa ko tirer monga yo ko finga ya milo ke abota te est-ce qu'on vérifie bien na PV na privé s'il a déjà négocié qui na milo te si la bongisi na bandeko ne faut beaucoup misanzambe carrière si là est comme quoi arrêter et qui spectacle mais les conséquences c'est comme qui réel carrière s'il est s'arrêter si la longwa malamako pour na théâtre na belela ki anga bi o comme influenceuse pour malamako si la comme mannequin pour malamako si la a comme na mutu ba publicité soto yo ke libino mawa teto ke pe na phase bevi asomba kabatu to kanga kabatu biso nani bela production biso to tiki na batu ba ya jouer pa na bino biso ne to tindi bino mo bando ko sala bango analyse biso ne to tindi bino mura o ko tirer mama étoile biso ten tango ba ko boya lisu boko bando lela bevi asombi batu Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule. Bon s'abonner massivement na chaîne Abino Haute Bascule. Beaucoup à la de citer. Beaucoup à analyse moko ya bien awa ba conception émission ya kitoko. Avato banda na rope sambote na papa Tigre manager de l'X bambote nao depuis États-Unis papa na Abigail et longo na libota na mobimba. Un grand merci encore à Madame Belvi Candila, patronne à Poutine de l'écriture, au capi de l'écriture. Mbote encore na ba famille Bota, ba base tout, ba maman tout ya famille Bota, bo kamata ya bino yango wana. Émission vous avez droit de savoir, boza kaka na droit ya koyeba, tangu votre CPI Darling Love, ayaka seke makambu ya koloba ezali. Donc le lot ozo solo là sur l'actualité sur la toile oyo ezo pesa ba polémique oyo ezo déranger vraiment nangambu mingi ya baleza bakuk bazoye bate baza wapi bakomi wapi eche bango na mwa bulu yeke mutu ameli masanga te maana kwita masanga bandeko balandi avato banda tokolobela mwa liloba na film na biso meurtrière oyo epesi vraiment pasi epesi zuwa epesi kilo na kati ya mitema ya bato na soloka
Poutine aka moko, leader aka moko. Donc, écriture à Moussouni, Azakaka, Moko sur Madame Belvi Kandi. Lobby total qui filme la biso, 12e épisode. Si je me trompe pas, parce que Madame Belvi a caméléon et écriture. Donc, fin le l'autre total, la 13e épisode, depuis na fin ya film na biso. Vraiment, ce qui Madame Belvi a ligné au ben, na tepone na zo monelela. Et, qui est ban mystique à fourmi. Mais je ne crois pas, l'élo déjà vendredi. L'élo est vendredi, donc l'élo vraiment sur 13e épisode depuis fin. Il y a film Manabiso Ezaki Kitoko. Parenthèse, nous se font maki na kati ya mobomi oyo et bengami na français mobomi ya moi si bengami na français meurtrière. Parenthèse, nous se font maki ba réponse nango ezwa maki biso ba film le kaka inapercité famille bota en tout cas ba bravo to bois que libino ba fleur boko talaka ba film ezo kende vraiment kitoko makasi bo continuer kaka bongo to wutaki na film iso méritocratie to yé awa na meurtrière donc to zaye kaka likolo donc équité pour les rappel moi film monsieur bête film monsieur yé lali mais meurtrière et à qui somme et à qui goût bandeko balandi na chaîne na biso Haute Bascule to solo la moi mukie analyse lelo vraiment na ye ko sala analyse sur Badir ya Moura et puis Mida et puis Essé et les autres lelo CPI na bino ayeto solo la to sala analyse sur mwana mobali oyo mwana mwasi oyo makambo oyo ye aye koloba na ebité bazo se contredire kaka bango moko bako bwaka ka makambu ba bwaka mai likolo ezongela bango boko na complicité ya Exode soka ko tsela biso kuna na régie toyo kananu mwana mobali na biso oyo Merci beaucoup Exodi, merci vraiment réalisateur de l'X. Nga nazo seka mingi kotala baleza baku ki yango nga na lobaka baka ba journaliste était jusqu'à maintenant si la zaka na ba journaliste était parce que tangu ndeko na biso tonton na biso ton bapangi tonton na biso bapangi à Vincent asalaki eloko wana nenga asalaki awa tomonaki yango na tonton Dako tomoni yango réconciliation na bango na tonton Geisho eloko ezo sala bino bozo comprendre te que si la si a lembi Moura si la si a lembi na ye na point oyo bino bozo lobake ba artiste ba actrice comédienne ba pesaka tendance esika moko qu'on se le dise na Bel Art Production ezalaki pona nini na kena exemple moko ya mukie tonton Dako à l'époque oyo mida na SD pa na maba matisi e miniature serré a uti ko bala abana tourner na SB mais ba communicatrice ya madame Sila bango bazoya ko s'attaquer na nani na tonton Dacosta e koleka ya Jino bataka ye ya Milo bataka ye Maman Marie-Hélène à l'époque na 2023 mida ya kuta crachage sur maman Marie-Hélène
que aye koganga mama e Marie-Hélène ba je wana zo sala to lingi ngote na SB na 2023 ba je oyo zo sala na to lingi ngote oye ko tourner na SB ozo pesa les meilleurs te botala ndenge Thérèse ya beti mama Marie-Hélène sur scène siko tango boya ko sala ba analyse moko ya bongo bokanisaka nini ke batu wana bako sepela ke bayaka ko tourna ka pande ko na bango sila et puis bato yo bazo benga ba communicateur ba communicatrice ya sila bazo finga bango place wana eloko ezoboma bino parce que bo raisonner na se ya ba catch na bino poso bo ando raisonner na mitu na bino okoko yo lo ba bongo te ba pesa ki tendance so ba pesa tendance so ba pesa tendance nde bo tsaka wana ke Belleville a futaka batu est-ce que Belleville déjà belle production kwei po batu wana bazongela ko tourner pa na bino donc mbongo madame Belleville a pesaka bango a finarage ba si la tourner te na bandeko na ye est-ce que sili question na otuna yango wana parce que jusqu'à maintenant madame Belleville a zo tourner jusqu'à maintenant tous les deux ba entreprise na emi balé et ça marche ils ont tourné tous les jours ba film écoute ba tournera tous les jours Streetir a belle production ils ont vivre kaka. Donc, nous avons confondre bino nzamba madame Belleville aza makasi azo la sabino ke Belleville nanu asomba mutute abenga bango lokola bandeko na ye ba ye ba tourner apesi bango caché na bango siko mura soki okoki ko s'adresser zongela na tonton na biso mobali tonton na biso Vincent zonge pa na ye parce que si la kene ko lela et pas Vincent talangai batu ba oya tourner lisusu te likolo nango bana bakangi bango kuna na partout et kitisi bango nena abona zo mona te tonton Vincent abi non na ça ka film na bengi ça d'accord ça réconciliation sur place tonton da kwa ya ko talisa biso aussi la eloba na ye ke bakosa ki nga ezali na opelika mama longa te Vincent sali musala na ye aussi la senga kiye nenga zaka peme na binde ko nga edenga na réconcilier na baninga nanga mais oui si la na raison banda ko calculer combien de temps au batu wana et puis batu makasi nyoso bilombe sur scène banda jouer ce pas si la té boy bisanga ba film asila nini oyo sali succès ezate nini oyo ya malonga bilongi pena oyo ba fani ya sila ba vrai fan ya sila ba les abaku conscient ba na posa ba mona ba batu wana bazate tango sila vie initiative ya kokende ko bongisa na bande ko nesa epoani eza ba fano ba benga ye non mams ndenge eza boye il faut sala makasi o bongisa na bango aliro to okende Mora kwa ko chate ke o Belleville ba pesa ka parti moko Belleville a benga mutute et puis mora nazo assurer bino qui soki lelo pena bato bino bo kansana ke bazate bela production ezala kaka mais je ne crois pas que bango bako yo boya ko tourner na bela production parce que ba na posa ba évoluer na carrière na bango. Parce que Bella Production est une école de formation. Baby que bazan affaire na licencié en art grammatique Belinda Kandi la patrona. Bako comme un scénario bien écrit. Et puis bako ça la casting. Muto akota sur scène azo temps ya ko s'inspirer. Eloko bino ezoboma bino mi da belle la biso na se babela ya na 2023 ke mama Marie-Hélène azopesa le meilleur te na SB ezara pona nini scénario c'était mal écrit et puis rolo ba pesa mama Marie-Hélène bon na film on a l'époque la monnaie qui mérita quitter. Oui, maman Marie-Hélène a un standard. A joué à maman Sito, a joué à Sarah Songi, tu film à Bisso, c'est à Marie-Hélène. Maman Marie-Hélène a joué Jalelo.
mais ce qu'ils ont dépend na nini na écriture au bakomaki et ça faut na yete oye koloba tokota na deuxième point ya maloba ya monoko na yo avant tokota na makamususu olobi ke sila yebela azala mayele tozomona kwa baoya koyiba ye makolo mura sila bayiba ye makolo depuis libumu ya mama abima depuis libumu ya mama ana makolo te na écriture et puis abima na école ya président Elombe ana makolo te parce que soki ngaye tant que nanu ye ayekolaki kokoma gaga ta 25 minutes te alinga longwa na école simba te papa pe Elombe te donc soki sila nenga bandi esbo na ebo ute ko fêter 5 ans ne aza productrice wana nde bo chaye na mona te babenga mutu productrice mais aza na partenaire et puis partenaire on va diviser 50-50%. Soko yé, soko asali et bimi de ça ba okabola si la vie 50 partenaire a vu ça 50 pour nani si la zana ekaka étiquette yaka tourner combo na o sala épesé azala partenaire en tant que mo boy si la na ba ma papu na ye moko même mutu mo ba soutenir ye ça bongo te. Donc, bango mi bale baza ba patron ya des entreprises wana SB. Donc, bana makolo moko te oyo Belleville. Sikoyo, tangu mama na bino sila, azwaki idée ya ko se réconcilier na bandeko na ye. Asali idée, Vincent, aleki sarabatu na ba film na ba émission. Po bato na ba ya na cœur ouvert. Na loba ki yango anga bisi la zo se milliers comment batu bako ya boba ko talisa o badir ya président Gesho qu'il faut si la reconnaître ba valeur na ye ya et bon ata na privé na TV bo il faut senge pardon ce que président Gesho loba bongo après tout le monde a souhaité si la joyeux anniversaire c'est que si la reconnaître comme mabe na ye eloko ezoboma bino boyebe evandelite kobana na mama na bino sila ntango bato baoya otourne pa na yo oza na besoin na bango fo yeba ndeni ya otraite bango toyoka basango ba tournage na bino façon o mama bino atraitera bandeko na ye na tournage kuna bato baye kotourne eza nde sila luki bango aleki abeti shita nsima nde balobaka autilize noko na biso tonton Vincent yende aza wana aza lokola ange gardien na sila azotamwa pembe na sila a protéger et puis akei côté mususu alobeleli mpo na ye kotalisa bato et puis est-ce que tango bino boya koloba mora ba pardon aussi la zosenga ba acteur comédien ba actrice ba acteur comédien na privé bino boyebi lelo boye na likambo awa mama étoile a joué mama étoile boye pas mama étoile a ko jouer na SB ça fait combien de temps nini sacrifice nini oyo si la sali po mama étoile a ko jouer na SB ça reste à vérifier car bango mona privé toza wa makambo eza botika ko yakoloba botika ko sa ba semblant il faut que la même morale boza même langage côté kuna si la zo bondela yo mo ozoya ko tirer oya ko lobake o moni mama étoile oui mama étoile aza bras droit ya Belleville mama étoile c'est Belleville et plus wana bokoza na on a raison moi ko banga bokoza nango mais ce que pour mama étoile ya ko jouer kuna ya liboso la sibino Belleville akanga mutu te dia si to lobangwa et puis maman étoile kuta za ya ye ba base li solo ekeye zongi maman étoile nenga ye ko jouer bongo a jouer marambo ba soli na ndeko ne si le yebani te et puis maman étoile azaka trop na bela production bino bokasi ke nenga yaki ko jouer bongo asengaki nini te que aïsi madame Belleville ah tala nanza na tournage moko boy a informa qui était boisir a informé
informa qui est. Et puis bébé c'est problème te que ne ko tchande ko no maboko po bébé benga banka bande ko nanga. Oyo bayaya nanga. Ba famille nanga. Siko si la kuna na tonto na biso fait ça ba osa musala makasi ba tubaya ka ko jouer koto bino ba osa ba trouble. O woyo ka soniko. Mora mame toi nenga za boye. Asa sali carrière na ye nyonso asilisa na nzonzi lelo lisusu aye lisusu ko bandela susu azobunda de génération à génération na balinda na badaeli aobunda na bango aza tina nuire carrière asila te. Est-ce que vous croyez que mame étoile na ye moko bengi téléphone si la eh, la monite, na ya tourné. Donc, SBL Luka et Mame Étoile. Tout le monde a tourné kuna. Bureau, so bozana bureau. Ezo Luka, tout le monde a commis film et va raisonner batou. Si la bongi sina bande connaît, faut beaucoup misanzambe. Carrière si là est comme quoi arrêter. Et à qui spectacle, mais les conséquences, c'est comme qui réel. Carrière si est s'arrêter. Si la longue malamako pour na théâtre na belle la qui a ngabi oh comme influenceuse pour malamako si la comme mannequin pour malamako si la a comme na muta ba publicité bongo maboke oh elomba la ki sakaye. Donc bateau bazoya ko tourner wana botika na bino ko nyo kwama ba ko tourner. Mais ce qui va continuer à lire oyo, il y a moutaya tourner pas na bino. Boke bo salba analyse ekeye zongi. Yango bokwa ko lelo, belle vie a sombi bango lisu pour la deuxième fois. Ah biso to yoke libino mawa. Te to ke pe na phase belle vie a somba ka batu to kanga ka batu biso nani bela production. Ah biso to tiki na batu ba ya jouer pas na bino. Biso ne to tindi bino bo bando ko sala bango analyse. Biso ten biso ne totini bino moura oya ko tirer Mame Étoile biso ten tango ba roboya lisu boko bandolela lela bevia sombi batu ah donc pampa boyebela si la na posa bande connaît parce que musalo azo sala ko zaka na besoin ya loboko oyo et puis baza famille lelo oyo soki ke likambu boy famille na ya théâtre ndeko za liboso ni biso ba jalelo ni ba famille na ye biologique ozala te donc boyo sala ba analyse moko boye eza pasi makasi na ye na likambu ya ndengo fingi Sylvie notre CG au fingi oye osangisi na mama Milo. Moi, je regrette beaucoup Moura. Parce que, ce que ça qui moi na oyo, baboti yo, oza pena bien, o asime oyo yoza, nenga na moi si wena asima kaki moi si nanga, yo pe o asima ki mobali na yo, okoka koya ko insulter Sylvie na TVT. Tango ozo ya kotanga kombo ya Sylvie ke, Sylvie abala kala, ye maman na bango azolo ba ménopause sa mobali, epe saka colère. Oui, nga pe na répéter ngo, ménopause sa mobali, epe saka colère. Tala mutu lokola ma Teresia, tala mutu lokola ya Gabi, ménopause sa mobali. Malgré ya Gabi azo kata âge na baby elle azoye bisabiso so comme na ba période ayo kaka kanda kutu ménopause ya mbamba lo kuta luvunu ya Gabi yo do so kota kalo distinga na ménopause apasa moura na lobi boye oye ko finga Sylvie lobi ke mama na bino abwaki ménopause sa mobali Sylvie déjà boti Sylvie pene na elonga Sylvie na zana ba 40 quelque o fingi na yo moura mutapesa kabana eza nzambe soki Sylvie azana posa ko bota faut ya ko senga bino réseaux sociaux permission ou bien Sylvie na mbali neso balobi ke est-ce que omoni mindele balekaka biso mundele azobala na mwasi bayebi tani ne obango bakobota faut bazona nu tempo na bango ngala talaka ba série mingi ba série nouvelle ya novelas o mona mwasi na mbali babala babi obota après 5 ans
Donc bazui ba précaution nyonso donc moi ça koki ko zwazemité il faut bavanda nanu ba savourer mariage na bango. Soki peut-être Sylvie a raisonnera na ndenga bongo. Et puis biso toza banani poto bamba ye mabanga ke abala soki 3 ans soki combien olobi wana azobota te pona nini. Donc belle vie tant ozobwaka bambwake la yeba ke ozobwake la batuna osangisi na ya 1050. Maman chérie, oya koloba ke ya 1000 pe abota te. Moura, ozoya ko apprendre biso ke ya 1000 abota te. Ya 1000 pona munene, ya 1000 amukola sila. Te bango na soba ba ninga. Bango na soba ba ninga. Ya 1000 abota te etali yo te moura etali nga pete. Awa to lobela no makambo ya vie artistique na bango to ngai na lobela makambo ya vie artistique ya belle vie mo lobela vie artistique asila ako bondelela ka bato ako lelaka na PV kuna ye ngai botika ngate ngane na zaboye na ko tourner te boya bandeko na ngai o eleka bolimbisa nga ba pardon ke yezongi pardon pe basenga ngo pa muta mukili mingi te zaka pa nzambe. Si la zo ke ne plus loin zo fukama bolimbisa ngai boza bandeko nanga so bino bozo ya kana tefa pona kwa ko tirer monga yo ko finga ya 1000 ke abota te est-ce qu'on vérifie bien na PV na privé si la déjà négocié ki na 1000 te parce que lelo si la obenga bango moko boyebela ce ko tango ya 1000 ko boya na ko ya aboy na ya beti message à si la vie allez bokomi ko lela beve akangi beve asombi beve akangi malembe mine pole boko lela ka belé pourquoi beaucoup ça ben censé ti na niveau boy c'est pas bon ko bote ya likamwa nzambe moka soko yaki ko finga Sylvie ata atungaka bien te ayebi théâtre te wana nanga za d'accord na yo kokota na vie privée ya mutu c'est pas bon. Sylvie ana mwana muke yo po bambe ole 45 ans na poani que Sylvie amuninga pene sila po sila ana 48 ans Sylvie yo bambi 45 ans do basakana bana différence à 3 ans yako expliquer biso. Donc si nani Sylvie kotala enengo notre CG donc asakana sila à l'époque, si on calculé, donc, ça a la différence à 3 ans. Ah, bon, vous savez, oh, bon, beaucoup de gens qui ont dit makasi boy. Et là, quoi ça bino Sony. Depuis si la bandit streetir na ya SB, abalisa nani, a distinga kaka nani, oh, na partouze.